libala eutaka na Nzambe. Oh mabala ya boye esengo na likolo. Oh libala eutaka na Nzambe. Oh mabala ya boye esengo na likolo. Libala nde libala wa. Libala ke zongi. Siko de l'autre côté botala nanu Cardozo. Cardozo yango azaya ko silikato ya azaya ko silikate. Tolo bananu. Ata bino moko. Toyebi ke jour a libala mutu nyonso asekaka. Mutu nyonso azalaka penza na esengo. Mutu nyonso alingaka penza ke batu ba sentir ke aza vraiment na esengo makasi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker a elibino ba solution ya bien la famille quand de tobetaka masolo quand de tosalaka ba émission na ye ko sensibiliser bandeko nyonso nyonso santé ezotungisa ye nyonso na côté na ye penza avandi ya omona keno ezo simba lisusu te azoyoka nzoto na ye bien te. C'est le moment la famille to contacter Gavker. Gavker aye penza na ba solution na lobaka nga moko ba solution ya kilikili ya kafu pe ba solution moko ya sur. Eza na mutu moko te ya benga Gavker atikalaka bongo te. Mutu nyonso ya contacta vraiment Gavker la famille azwa solution na ndenge na ye. Kane na lobaka na Gavker bika na yo libela nini ezotungisa yo mutu pasi. Nzoto na yo zaka ya kolemba to eza kaka banoze matakita to eza nini la famille nyonso etungisaka yo papa mama ezala libumu ezala mukongo ezala keno ba vertige matakita contactez Gavker. Gavker ayeli bino ba solution ya bien lelo otomoni bato ebele bazoyaka munene omona muto oloba kutu naliaka malonga te na oyeba te le pourquoi nazoya munene. C'est le moment. Contactez Gavker. Bande konanga kande tolobaka ba prix na bango ezalaka kitoko ya makasi. Kolekata ba prix mosusu ya koleka ba place mosusu la famille parce que ezana ba place mosusu ke boye yo moko lobi nzambe na oteka ndaku nanga. Mais na Gavker ezalaka bongo te. Bakanisilaka biso ba congolais na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino
Cardozo. Ebele ya bato toyebi Cardozo aza moko ya ba comédienne na biso, moko ya ba comédienne oyo asepelisaka biso. Cardozo sur terrain, nyonso bakopesa ye, apesaka penza tolobaka apesaka makambo. Cardozo amikotisaka na ba rôle nyonso, ezalaki non aza mwasi ya libala oyo aza soumise aokota. Azalaki non mwasi moko ya libala oyo abimaka na mibali mosusu libanda akokotisa ngo. Ezalaki non aza mwasi moko mutu esalaka bien te akokotisa ngo. Azala mwana bandeko na ngai ezalaka somo. Ye penza ba rôle nyonso bapesaka ye, en tout cas ajouaka kitoko. Et de l'autre côté, Cardozo azalaka na problème na mutu te, tolo bango bongo. Nanu toyoka Cardozo te keno yango wana aswana na mutu tel. Toyebi ke ba mbutu ezangaka te. Mais Cardozo en tout cas na côté nanga azalaka social. Mwasi nzombe. Bandeko nanga lelo toye na makambo ya libala. Bato ebele ba ozela. Namona ki bato ebele batindela kinga ba message. Mama Étoiline, est-ce que c'est vrai Cardozo a bali? Bandeko. Avant toi ya ko répondre, avant penza na beta masolo ya libala ngo. E kozala bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. La famille, na yebi ke chaque fois que to sala ka émission bato ya sika bakota ka pona kotala biso. Tango okota yo muto ya sika na chaîne na biso, s'il te plaît, kobosana te ko s'abonner, Sabonaka e ko sala biso malamu mingi. Tango pe ozo s'abonner bongo. Kobosana pete ko klikaka sur la cloche de notification. Ngonga wana nde ko bando permettre bino chaque fois que to banotia ba vidéo ya sika, ale bino be bozala directement informé na système moko ya bien. Nyango na ndina profiter pe opesa mwa bambote, ezalaka toujours malamu mingi opesi mwa bambote na batu. Nako opesa ka bambote na 3 personnes. Na pesi mote mutu a liboso eza Linda Bukulu. Mutu a mibale na pesi mote eza Mama Lisi Pitu ya balisi. Mutu a misatu Mama Eugénie Zemanga de partout ala na Étoiline Ines TV. Na pesi yo bambote talaka yo mama nanga mama chérie mama d'amour na système moko ya bien. Voilà. Tozonga. Kaneno beta masolo a Cardozo la famille lelo libala eke zongi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. La famille na sensibiliser bino mwa muke. To sombaka ba mapango, Ata soki biso to lela kolata, ata soki biso to lela ba tapage, biso to lela kodunda. Mais côté mosusu, to tiaka na mutu que non, il faut to sombaka lupango. Imaginez la famille à l'âge de 50 ans, à l'âge de 70 ans, to tiaka 70 ans, aux allocataires. Mais na kibo jeunesse na yo batu ba yeba keno ba no lata yo penza ba voyage kilikili ata lopango ya $350 ozana ngote eza bien te to somba ba mapango ngana lobaka toujours ata ozana poto ozala na poto te somba lopango parce que tango osomba o bando tongisaka malembe ata soki yo moko lelo okendo vanda kuna te l'essentiel otie moi bandaku otie moi ba locataire tango ozala na ba 70 ans 80 ans
mosusu bana na yo pe bakoloba ah papa mama bokendo vanda na lupango na bino biso moye to vanda na bino ezate siko na ta wana soki deja bozalaki na mwa ndako na bino bokende inde boke bovandi kote mosusu bozwa na balocataire baofutaka bino mbongo wana ezopermettraka bino bolia bolata bosala pe makambo mosusu ezalaka bongo kosombaka bamapango ezalaka koinvestir penza na système moko ya bien oyo ebele ya bato bayebaka te yango na encourager bato pe kosensibiliser bato bosomba bamapango $350 ya pamba oti kosomba ata 5 mapango ata 10 mapango osombi penza mwa 10 na yo okomi kotongisa malembe et puis de l'autre côté otongisi pe ya yo moko ya munene bien que okendo vanda te kuna en même temps otie ba locataire ba ofutaka yo mwa quelque chose ekosunga voilà tozonga na makambo na biso ya Cardozo kande tomoni Cardozo robe ya mariage bato ebele bazomituna Cardozo abali tellement ebele ya bato balingaka bamona Cardozo abala batu mosusu balobaka eske Cardozo na matata na ye oyo azalaka nango eske akoki kovanda na ndako ya libala ebele ya batu na kabongo somo yango nalobaka toujours barole o bandeko na biso bajuaka eza teke yango nde bavi na bango te eza Carole bapesi ye a jouer na ye c'est fini mais batu mosusu tomona kaka soki Cardozo a jouer rôle moko boya za ndumba tokomi kotia Cardozo ndumba Cardozo alingi mibali Cardozo matakita Cardozo ekendaki ezongaki ezalaka bongo ezalaka penza bongo bandeko nanga na système moko ya mabe makasi sikoyo kande to beta masolo kandenge to oloba kandenge to sololaka la famille somo Cardozo lelo ekobala libala ngo eza makambo solo to eza kaka ya ba théâtre la famille libala to mona eza libala théâtre Cardozo nano abali te soki Cardozo abali kande na yebisaka bino bozala toujours connecté chez Étoiline bokoyeba tokoya na ba information nyonso ke non ndenge za boye baye kopesela Cardozo dot baye kopesela e predot lelo ba okosala commune soirée ezalaki boye ekozala bongo ekozala penza bongo mais pour le moment Cardozo nanu abalité je suis sûr que ebele abatu o balanda biso balanda interview moko biographie plutôt je m'excuse biographie moko na sala pona Cardozo ebele abatu balandaki yango ndenge na betaki masolo ndenge na solo laki Cardozo azalaki na mobali na ye o babotaki na ye bana mibale ti bana na ye wana zaka na bango bino moko bomonaka ya mosusu afishaka bana na ye surtout ba anniversaire atiaka bango na ba page na ye ya ba Facebook alors mobali na ye wana balingaki na ye makasi alinganaki na mobali na ye makasi otolobaka penza makasi kande boyebi ba mabala nyonso mwa mbutu ezangaka te mwa mbutu ekotelaki bango bayaki ko se séparer na mobali na ye baye ko se séparer ki esalaki soki 2 ou 3 ans bazalaki en séparation mais na temps wana Cardozo atikala kolinga mobali mosusu te jusqu'à ce que ye na papa ya bana na ye bayaki ko arranger tango ba arranger bazongani penza bolingo ezongaki parce que pona Cardozo ye déjà bandoloba nga mobali o déjà na sina bota ende mobali nanga na boyi bana nanga bazala tata bana nanga ifo bazala na papa moko yango penza nde ezalaki objectif ya Cardozo tango bayaki kozongana après kaka quelques mois eyaki kosala teno mobali ayaki kobela jour moko après mobali kobela na butu na journée nanu mutu ezobeta Cardozo aki pharmacie asombeli mobali kisi mobali ameli mobali aki alali après quelque temps mobali ayoki mwa bien bavandi lisusu ka ndenge ezalaka na journée ale ekokoma lisusu na butu wana mobali akomi koyoka pe mabe lisusu nde Cardozo alobi te bapesi ye kisi wana esungi ye te aoyoka ka mabe nde Cardozo alobi te il faut na mema yo wapi na hôpital
nde tango amemaki ye na hôpital bakoma na hôpital après quelques heures mobali ayaki kosala nini ayaki kokufa. En tout cas la famille ezalaki facile te na côté ya Cardozo et surtout na famille ya mobali na ye façon bamemela Cardozo likolo ezalaki mwa passe. Imagine na âge ya Cardozo wana baotia elamba ya mobali na saki ya Cardozo baoloba ke no Cardozo mutu aboma mobali na ye, Cardozo mutu aboma papa ya bana na ye, famille ya mobali baoloba ke no ndenge eza boyo po kolanda ye. Donc ezalaki facile te yango ti lelo Cardozo alobaka ye selon ye azana nu prête te na makambo ya mabala mais soki e osalema ke no na futur makambo esange kande tolobaka esange wana nde ya kotala. Mais pour le moment ye alingaka na yeba makambo ya bana bazala papa alingaka bongo te ye pona ye ezalaki kaka bana na yeba azala na tata moko. Donc wana nde ezalaka Cardozo. Mais toyebi ke Nzambe azalaka na baplan mosusu parce que soki totali pe Cardozo aza nanu mais mutu na mutu azalaka na oyo akaniselaka parce que nga nalobaka toujours bana eza na bamakambo mosusu ekomelaka biso na vie oyo toplanifiaka te mais eza na bamakambo mosusu yo moko kaka décision. Bana oyo bazalaka bana baza papa na bango oyo mama moko papa papa baza soki mibale soki misatu ezalaka toujours na ba problème ya makasi yango tomonaka ta na ba famille mosusu papa moko bana ba mama différent la famille ba famille wana eyaka toujours na makambo ebele yango tomonaka ba famille bakomi kobomana bakomi kotiela na ba poison ezalaka bongo yango ba makambo pe côté ya Cardozo azobangaka parce que toyebi Cardozo za mwasi kitoko soki lelo oyo ata lelo oyo tolobaka lelo oyo Cardozo alingi ya bala kobala aza mwasi penza kitoko mais aotalela bana na ye pe batangaka bien na école moko ya bien penza makasi aofutelaka bango penza mais école moko ya bien baliaka bien balataka pe kitoko place pe bavandaka en tout cas place moko ya bien. Cardozo azwaka soin ya bana na ye yende akoma papa ya bana akoma pe mama ya bana aloba na ye moko ke no bana nanga bakotelengana te bana nanga bakotanga na opesa bana nanga penza éducation ya malamu parce que soki totali pe baparent Cardozo baza te azwaka pe soin ya leki na ye kande bomonaka Cardozo kande bomonaka bamatata azalaka dango na filme azwaka pe soin ya bana na ye soin ya leki na ye bandeko nanga na système moko ya bien. Donc na côté mosusu eloko na oti koloba Cardozo aza mwasi moko akoapresiaka ata baoyo bafingaka Cardozo en tout cas nga na kamwaka Cardozo aza deja na makambo ebele oyo eleka na vie na ye mais ka ndenge biso moko toyebi ba réalité eza ebele ba makambo eza nango ebele pas possible na système moko ya bien. Cardozo aza mwasi moko ya koapresiaka surtout pe ko soutenir ye pona ba oyo basambelaka na ba prière na yo soutenir Cardozo pona ba oyo peut-être oyebi ke non azalaka na bambongo na nga na sungaka batu mosusu okoki pe kokota osungi pe Cardozo. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.